IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Yaliboso na yoki mawa na kotala mission oyo nzambe apesi basali ya nzambe ebele na tokoti na kati ya distraction. Écoute maintenant ce que l'esprit dit pour l'église et pour notre pays Congo. Na yoki trouble makasi na kati ya mboka Congo, na yoki division pe na moni makila kotanga. Nzambe alobi na ngai tango ekoki alingi a exposer. Et le Seigneur m'a dit, Batu ebele bazolo batango ekoki mais bazomo de l'autre côté. Laisse-moi te rappeler encore mon frère, ma sœur. Ozana posa omonanini parce qu'il y a des signes qui annoncent la fin attend. Il y a des signes qui annoncent la gloire de Dieu. Il y a des signes qui annoncent la restauration, il y a pas croyant. Il y a des signes qui annoncent beaucoup de choses que le Saint-Esprit est en train de faire. Voilà pourquoi je te rappelle, mon frère, ma sœur. N'oublie pas que la Bible dit rachetez les terres car les jours sont mauvais. C'est ce que la Bible nous déclare. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Oui, shalom le beau Tanazambe, Nzamba Pambola Bino. Nayebi ke mikolo ebele to zalaki na bino ensemble te na nzela ligne na IHP Media, mais lelo Nzambe asili kotunda biso susu po toyebisa bino de la part de Dieu. C'est toujours votre humble serviteur, le prophète Josué Mankumbani, le jeune lion que le Seigneur envoie pour aiba kopesa biso message de sa part. Alingi to sambela avant to kota na message oyo, olinge molimo azokamba biso. Yawe nkembo ezongela yo, masanjoli ezongela yo, yo oyo oumelaka seko na seko, tika kombone kumesama. To tike mission oyo, ibandelikino suka na maboko na yo, pambola ba telespectateur na ba telespectatrice nyosu ya IHP Media, yesu ba mona bolamu na nzela, babeli babika bakangolama, message oyo ekota tina bandaku, batwa sosola ya solo que sur le temps de Dieu. Opambola ba nyonso oyo bazana ba opito na bakasho bamona loboko na yo na kombo na Yesu Masia ndete bondeli. Amen. Bien balingami, na lingi tozala vraiment très attentif ya koyoka de la part de Dieu. Ça fait beaucoup de temps, bien physiquement mais spirituellement on était ensemble parce que le Seigneur a alinga kito fanda silence pour toyeba koyoka ina ba directive ya sika pe pona koyeba koyoka qu'est-ce que l'esprit azobongisa pour l'église et pour notre pays. Yaliboso na linga kinaloba merci et panzambe oya batelinga na yo mon frère ma sœur dans le Seigneur. Et na lingi na pese ce message, sois très attentif. Landa message okino na suka, tu verras qu'est-ce que l'esprit veut na kati ya bavina biso et pour notre pays. Yaliboso na yoki mawa na kotala mission oyo nzambe apesi basali ya nzambe ebele mais to koti na kati ya distraction. Écoute maintenant ce que l'esprit dit pour l'église et pour notre pays Congo. Na yoki trouble makasi na kati ya mboka Congo, na yoki division pe na moni makila kotanga. Nzambe alobi na ngai tango ekoki alingi a exposer. Et le Seigneur m'a dit batu ebele bazolo batango ekoki mais bazomo de l'autre côté. Laisse-moi te rappeler encore mon frère, ma sœur. Ozana posa omonanini parce qu'il y a des signes qui annoncent la fin attend. Il y a des signes qui annoncent la gloire de Dieu. Il y a des signes qui annoncent la restauration, il y a pas croyant. Il y a des signes qui annoncent beaucoup de choses que le Saint-Esprit est en train de faire. Voilà pourquoi je te rappelle mon frère, ma sœur. N'oublie pas que la Bible dit rachetez les terres car les jours sont mauvais. C'est ce que la Bible nous déclare. Bien-aimé, c'était quand je priais, le Saint-Esprit me parlait. Quelque chose de très très important pour notre pays. Nabandaki komo na makila. Makila et panzanaki na 4 coins mabele. L'esprit qui me parlait me disait, je suis regarde. Bien-aimé na moni makila, mais makilango batsaki yango na baguti, elaki na banzete lokola ba baguette so abetela kabadruma. Mais banzete wana e bandeko contenir baguti ya sang na likolo nango. Je parlais à l'esprit qui me parlait. Pourquoi makile zana nzete sauté seulement na basonge? Le Seigneur me dit, makilo moni na basonge wana, c'est son vos leaders qui est en train de sacrifier le sang des innocents.
yango moni makila eza na sommet. Mais makila wana tala ndenge bando kita kino na suka. Bien aimé, namoni makile bandi kotanga tina mabele et namoni banzeto ane bandi kokoya ezalaki na 4 coins ya RDC. Le Seigneur me dit makila oyo moni wana ezo se couler jusqu'à ce que na pieux ya banzete. Ce sont les esprits ya batu oyo bango bazo sacrifier ba innocent. Peuple congolais, je voulais te rappeler quelque chose, peut-être au peur de conscience. N'oublie pas que le Congo, c'est un pays de Lucie. C'est un pays de Dieu. C'est un pays là où coule le lait et le miel. Peut-être vous entendez, vous parlez de Cana. Le Cana que vous parlez, le Cana, c'est toute une personne. C'est un homme. C'est une personne en Dieu. Le Cana que dont je vous parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, le Congo est au Cana. Le Congo entre les mains de Dieu. Maintenant, voilà pourquoi quand le Seigneur me parlait, namoni makila wana likola babaton et bandiko kitatina senango. L'esprit me dit, voilà ce qui va se passer. Bien aimé, namoni makila wana kitaki na se bandiko mateme comme na katikati ya bateau comme vert. Tango comme vert, je me suis dit, oh, comment le sang est changé le rouge comme vert. On me dit, voici ce qui va se passer. Bien aimé, na signe ya vert, na moni baso komelanga vive le roi. Na moni na signe ya vert wana ebandi kokomama. Or, balobi nangobi pourquoi et comment na signe ya vert? Na lobi non, na yebiti. Balobi le signe du sang que tu voyais, c'est le sang des innocents qui ont tenté de réclamer la justice sur votre pays. Et le signe ya vert omoni. Nganzambe nazo ko annoncer, le roi qui viendra, il sera porteur de paix et de grâce. Voilà pourquoi moi, Dieu l'Éternel, votre Dieu, je vous annonce des choses très, très importantes qui arrivera sur votre pays. Le roi qui viendra vers Ozomona, c'est la vie. Il portera la vie là où il y a les malades, là où il y a le pauvre, là où il y a des pleurs, là où il y a des graissements dedans. Le roi qui viendra, il portera la vie. Parce que Congo Nabino est à Kokufa spirituellement. Même sur le plan politico, vous êtes à Kokufa. Votre politique est à Kokufa. Voilà pourquoi le roi qui viendra, de mon signe vert. Bien aimé. Tangu na monyango et le Seigneur abandi ko rappeler ngalobi na yebe sakio de dire à mon peuple au bazar partout na monde. Le peuple congolais, vous qui êtes choisis de la part de Dieu, qui va travailler avec le roi, comme des signes, le Saint-Esprit apesinga le susu. Alors vous allez voir zeli ya losambo bando matabino, zeli ya ba sacrifice bando matabino. Bokozala toujours na posa ya koyoka nzambe pia kosalela nzambe. Parce que la Bible dit na mikolo suka batu ebele bakobwaka kondima. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, quand il me parlait, alobi okomona signe oyo na kati ya bana na ngai. Je parle aux enfants d'Abraham, je parle aux enfants, il y a promesse. Vous qui êtes choisis de Dieu. J'ai entendu parler beaucoup de rois qui se disent que ce sont des rois. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez ça la autoproclamation entre vous. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Quand David était choisi, David ne chantait pas. David a qui n'a souci à trône, mais il n'avait pas le souci à gloire. Et c'est pour cela que je rappelle tout le peuple congolais. Ne soyez pas emportés par le dire des hommes. Ne soyez pas emportés par ce que les gens ont en train de dire. Mais laissez concentrer seulement. Restez concentrés par ce que l'Esprit vous parle. Par ce que l'Esprit vous montre. L'Esprit est en train de montrer des choses cachées que tout le monde va se comprendre. Et voilà pourquoi, quand l'Esprit me parlait, alors le roi qui viendra, il sera un porteur de paix. Il sera un porteur de paix. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, quand il me parlait, bien aimé, na yokin zoto malili, ayebi singai, tianga mukanda na Zacharie 12. C'est là que j'ai compris que le Saint-Esprit a dit, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et a fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tout le peuple l'entour et aussi pour Juda,
dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui le soulèveront seront maîtris et toutes les nations de la terre ensembleront contre elle. Et ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai la douceur de l'étourdissement, tous les chevaux et les délires, ceux qui les monteront, main, j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Judée. De Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux de le peuple. Bien aimé, nous avons appelé avec ce pour dire, voici des choses au natalicio. Et voilà maintenant quelque chose qui va se passer. Bien aimé, je vis qu'on a moni signe vert na katikati ya bato oyo. Directement na moni na signe wana vert et bandi ko pumbwe lokola nyama bakati mutu makile so pumbwe vert wana bandi ko pumbwe. Ba yebi singai alobi moni makila wana eso pumbwe. Ezali signe ya alliance na Nzambe oyo na koyeba komema. Na kosala Congo lokola libanga ya kilo. Motono sokolinga atombolango, c'est-à-dire ameka Nzambe ya Congo, Nzambe ya race noire. Alobi bokozala na fox ya ko écraser motono so. Ezala babla ba se comploter pour que ba détruire mboka oyo ba kolonga te parce que na kosala Congo libanga oyo ya kilomita kwa komema te. Bien, là où j'étais rempli de joie. Voilà pourquoi je te partage ma joie. Enfant de Dieu, peuple congolais, le Saint-Esprit, quand il me parlait, il me dit, voilà, makila oezo sopana nezo panzana omoni wana, c'est le signe de paix, c'est le signe de la vie. Voilà ce qui va se passer. Na moni makila wana nezo kenetina ba hôpital. Bien aimé, na moni ba hôpital ebele kangami. Je demande à l'esprit pourquoi l'hôpital les autres. Oui, c'est là que l'hôpital là-bas, il y a pas occultiste. Bah ça là qui yango pona ko zua batu ko sacrifiaka. Ya comme l'hôpital là batu wana ko kufa mingi. Bah ça là qui yango c'est là qui bah salle d'attente ya diable bana ko zula batu. Soko esprit faible aucun hôpital wana ba ko toto mono kufi malgré mbongo ko futo mokei parce que ça na kota ki na commerce ya hôpital. Yango moninga Nzambe na la kisho seni oya. Quand le ouin viendra, l'hôpital est belé kokangama parce que l'hôpital ouana banako sala que le diable a sa puissance à conquérir le monde. Bien aimé, na yoke sengo na mutema na ngai. Yango molimo na Nzambe tanga zolo belangai, na yoka ke sengo. Et l'esprit me dit, parle à mon peuple. Na bato baza na Europe, bato baza partout en Afrique, en Asie, wapi. Oyo baza peuple choisi et pas na Nzambe. Et comme tango Nzambe na sélectionné. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a envoyé te dire. Tango ekoki na ki komona biselinga écran bien mena zomo na batu balati babilamba lokola na palais royal bilamba wana ezalaki uniforme na moni bango basali filendien na tuni molimo pourquoi batu bazali na kati ya palais royal oyo balati bilamba lokola basali ya roi bayebi ngai eza peuple nanga na pona oyo bazali banda mboka nazo tsa bango basini potanga na komela bango bazala idem na peuple nga na préparer na kati ya Congo bien aimé na yoki esengo na motema na ngai tangu na moni bilembo oyo na comprendre que zana bato ebele atoza na Europe moka o satana atie mabe ebele ozo bundisa ba pays d'Afrique bien même yo ozali choisi de la part de Dieu nazo assuré yo oza déjà habillé na habit royal l'esprit t'a marketé ozana elembo ya Nzambe malgré ozo vivre na mboka mabe malgré babitumba ezotelemela yo je te rappelle je t'assure tu es déjà marketé si vous lisez un livre Genèse, vous allez voir un jour que Jacob et Sengela qui a quitté Ndakwa là-bas, mais Sengela qui là-bas a fixé le salaire. Bible le binangai, baloba ki bibwele wana oyo kozala na tâche ba kotsa le car et kozala Jacob. Bien ba comme na tongo, bibwele zala ki ebele, ba poni bibwele zala ki t'acheté, ba tsaki mupanzi yango zala ki a Jacob. Cela veut dire Jacob représente aussi le Messie. C'est ça que je disais. Moto non soit marketé, le sort de Saint-Esprit sur toi, bien moko zala mise à part. Yoko tikala na naku ya ba cultus te, oko tikala na esclavagisme te.
C'est toi que le Seigneur a choisi. Je te rappelle que l'heure approche. Détrompe-toi, mon frère. Le roi arrive. Il est déjà en chemin. Ma colonne déjà appelé son mouvement. L'esprit m'a dit, alors voilà le roi que je suis en train de préparer. Nakoton listen à sagesse. Le roi sera le représentant de Salomon sur cette terre. Il parlera en sagesse. Ba ouais, ba roi bele ba kouta ba président bele ba kouta moka ba pa. Ba ko ba na koya na Congo comme na roi. Oh, pour sagesse na eko sala est tellement likolo. Ba ta kolinga ba yoka kaye. Ako sala justice na na sagesse. Il ne sera pas comme d'autres rois. Il ne sera pas comme notre président. Voilà pourquoi l'Esprit m'a dit, les enfants de Dieu, l'air sonne. L'Esprit de Dieu en train d'annoncer. Yangona Zakari Balobi, Nzambe akosala, ke Congo, et comme Alibanga Kilo. Nanya Kolinga Telemela Congo. C'est pour cela que je vous rappelle, les politiciens bozo sopa makila pour maintenir le pouvoir. Vous voyez que Congo est ali banga ou ba memakate ba souleva kate. Nzambe atelema est, Nzambe atelema partout. Là où il y a des morts, il y a des crimes. Je prie les dieux des prophètes atelema. Seigneur, toi qui nous révèles le secret à monde à ténèbres, toi qui exposes les œuvres mortelles, les œuvres mortes du diable. Seigneur, je te demande une chose. Lève ta main à Est. Tika otsakimia la Est nzam. À travers le message que tu nous donnes, je te demande encore. Kimia ereni na katsa Est nzam. Ba nyoso bazana sommet ya kolera. Ya peuple congolais bazala troublé. Ndenge Zakaria Zoloba. Alobi mokolo wana okosala Congo ekoma libanga ya kilo. Nani wa kolinga amemango à commettre main en pièce. Voilà pourquoi je te demande. Vois ma sœur qui pleure nanda. Vois mon frère qui pleure, Jésus nanda kuna pona santé na ye. Laisse que ta main qui sort dans le néant. Zambe bandako simbaye. Ba expérimenter la puissance. Zambo lungo exposer misala ténèbres. Zambo so préparer l'enlèvement de l'église. Laisse que miracle et se prendre biso. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois notre Dieu Père. Battez la bawa. Battez le peuple na yo, on ne soit qu'au travail na wan, basi pe mi bal, battez la Congolais, battez la Congo, yawe moto nyoso, wakola na message oyo, akolinga a partager ango, ndenga zo partager, ndenge pe a se séparer na ba problème a vie na ye, ndenge Nzambe, azo intercéder pour na Congo, pour na bande kwa zone wa pito na ba prison, ndenge pe Nzambe ye pa bima na prison, pe na maladie, il y a ténèbres. Je t'en prie, Père, que la grâce de Dieu et qui t'elle colonne de comme moi si peu mobile. O azole la nakatsa prison mo kwa malédiction. O azona katsa kotungi sama. Nani o famille boaka. Bat bazo considérer sous eux le Dieu de miracle. Toi qui ramasses, na benga ko ramassette. Nzambe sika o moto kankela ko simba yo simbaka. Quand tu ramasses au pesa espoir. Mon amour si mo kwa za désespéré. Mon amour bal mo kwa za désespéré. Ya o pesa encore bon. Je te lève, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci. Tikande komo kwa umena maladies indurables. Minga ngabalobi ke pona yesili. A expérimenter cette puissance de guérison miracle. Remande robo shandarabo. Zambe alliance, le Dieu de miracle, le Dieu des esprits prophètes. La Bible déclare un jour Israël azobunda. Bitu mezo kende ko sila teme moya zokota. Je sois élevé sa voix. Alobi que le soleil arrête okola la te kino bitumbe ko sila nzambe lolenge moko na telemisi moya soleza le véritable soleil c'est toi Jésus-Christ de Nazareth tu ka hôtel mana viande komo kwa mwasi ti ko hôtel mana viande komo komo bali wasana ba problème na niveau ko bota na ye na niveau libala na ye na niveau santé na ye na niveau musala na ye zambe instabilité zotika été no swazo sala oh ndeko na ya lingite ya mone sengo ya mwasi to ya mobali nkolo côté malokola mopanga justice basimbale bawolela ki mwana na Bible mais Salomon zo ki mopanga telemisa ke justice salamaki telemisa mopanga justice na viande komo sipe mobali wazo lukayo nzam anaposa kimye kota na vie na ye na libala na ye na santé na ye par toi zali que la grâce de Dieu est localisée bino dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur na sambeli pona ndeko nyoso ala ni mission abikabola. Au nom de Jésus, tu as miracle identifié bino. Bon mona bola mwanzambe. Sene motonyo soit kobenga. Atana to sambilité. Tant kazuli kanisia kobenga mosel na yo. Miracle identifié. Sene naebi que Seigneur,
ba loup ravisseur ba ko pas détruire foi ya peuple na yo mais wa lemba ki azwa makasi na nzela ba prophète ya mabe ya lokuta nzambe tika wa lemba ki foi ne mata tika azwa susu makasi ya kola na nzela na yo o ya kima ki église place azo sambela à cause ba makambo yesu pese makasi ya telema au nom de Jésus-Christ de tout sambela amen. Puis c'était toujours votre humble serviteur le prophète Josué osana posa ko contacter biso pour na beaucoup de précisions et de prières ba directive ba interprétation ba noto kozanga te kobenga biso na plus 243 91 67 268 plus 243 89 91 67 268 wana obengi biso toko solola na numéro na biso ya WhatsApp oyo à tout moment toza en ligne 24 heures sur 24 heures. Zambi apambola ndeko Nathan ndeko Bruce apambola mama mukolo chena libota ngobimba que le Seigneur apambola ba konjamboka apambola ba landi nyonso ya IHP Media s'abonner na kata IHP Media parce qu'il y a des messages à venir ya Congo. Partagez, que le Seigneur vous bénisse. Tomana mikolo koya. Merci. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.